site internet ya Tindika Télévision. Merci pour notre fidélité. Vous l'avez toujours n'habité avec qui les vino et vous allez voir branché. Puis coaché pour nous voir ma campagne actualité politique aux alliés à Mukanabiso. Bande comme l'antérieur, tous alliés Awa, tous alliés dans Mouamboka. Monsieur Berkmont Congolo, tous alliés dans le Comité la vente d'analyse. Aux alliés pour les Kanakati à Mukanabiso comme d'habitude, n'est que c'est le Salafoya. Kosolana ba yimbo ko to kolakisa bino évolution ya mboka esikani ezali ko marché te esikani ezali ko marché te donc tozali ne awa na 5 chapitre ko kusala mboka te na ba chaîne na kombo ya papi ke ina rifin ki sombe na boza nke move ka lukas ta ici na kata Londres mama Jeninda ya ka ele futur député la 2023 mambo te sike zwami yo mama Jeninda ya ka ele na boza nke mon vieux Doudou Kandolo depuis Canada. Merci d'avoir venu sur la branché. N'a pas fan n'angai, n'a pas bonne biso, ba meilleur fait, ba bonne fête de fin d'année à vous. Directement ma copie sa mbote dans mon amboka monsieur Berkmont, sa mbote mon amboka. Bonjour mbote maman Sephora Kings. Sangoni papa. Moi mi collègue to mona ndi. Mais maman n'angai ata ba internet ba lobela ngai to mona ni te po obenga kingaite. Lelo bobengi ngai yo na monene. Mona mboka tokuta directement na masolo etali mboka na biso tolobela mingi makabetali justice ya mboka na biso intervention na ezali par rapport à mona justice ya mboka na biso ndenge ezali kotambola tomoni ba procès ezali kosala ma mandat d'arrêt ezali koya kili par-ci par-là mais tozomona justice ya mboka na biso apparemment ezali vraiment forte si on peut dire intervention na ezali parce que mona bande comme c'est plein de lui balongola voir même madame la ministre azali ya justice parce que tozomona mosala azosala te moi maloba. Merci beaucoup maman Sephora. Baimboka baza na raison toza na problème na justice na corps juridique ya mboka toza na problème kasi kaka na corps juridique te toza pe na problème na corps médical toza na problème na corps professoral toza limbisanga tozali na ba problème na ba secteur mais pour na kolobela secteur ya justice c'est vrai que kuna pe ba antivaleur eza mingi bandeko yo ba juge ba magistrat ba na ba auxiliaire na bango bazali génération spontanée te ezali batu te babandi kozala po tokomi na eleko ya 5e président te ezali bandeko babandaki musala na bango kala. Tout ce qu'ils ont appris c'était des antivaleurs. Donc okoya na mesa wana zuzi abengi po asambisa yo formalité oyo azosala wana ya koyoka yo na PV ya koverbalize yo yemoko déjà ayebi kaka ke il faut mbongo ebima ezala oye kofunda il faut mbongo ekende na maboko na ye ezala bafundi yo oye kondima il faut kaka mbongo ekende pe na maboko na ye même soki botieli ba caméra azala ba petit moko bitinda batelemi libanda wana ke obimi balandi yo mokonzi atindi ngai olobi nini alobi kaka na mona yo donc les antivaleurs cumulent et antivaleurs na niveau ya cour et tribunaux et zali quand même très considérable niveau ya antivaleur. C'est vrai que batwana bazo sambisa makambu ya kokata ba conflit ya mapango ba conflit ya banyongo ba makambo kilikili mbongo wana ezali ya bango te ezali ya bato yo baye bango bakata poko kata nde musala bula matadi afutela kabango kasi koya kokomba lokoso ke yo za wana salaire na yo ekoya poko kata likambo ya lupango ya bato okomi kotia pourcentage poko kata ke bazongisa mbongo ya bato bafutela kwa bato babebisaki yo il faut otia pourcentage na kati eloko wana nde etinda kibiso na ba antivaleur mosusu totonga eloko yo tobengi DECP, dynamique
pour l'éveil de la conscience patriotique. Que ba antivaleur ya ndenge wana oye ko dénoncer pana biso. Opesi zuzi kanyaka, opesi madefu ya bana, yaka koyebisa biso zuzi wana po akata likambo na ngai koma zaki po bakomi ko umisa. Po na akata likambo bon l'affaire est prise en délibéré. Ça veut dire bakomi ko zela sikoyo total entre le plaignant et l'accusé nani akoyela musolo ebele. C'est ça biloko esengeli ko pikola na koro oyo ya bandeko na biso oyo bazali na responsabilité ya kokata makambo. Il y a parmi eux très peu de gens honnêtes oyo ke soki ozali na raison te soki ozali na raison oza na raison na yo soki oza na tort te bakopesa yo tort te. Par rapport à libération, par rapport à libération, il y a mon amour liberté provisoire, il y a mon amour Vital Kamerhe de éviter. Nous sommes fait ça la partie à justice, il y a beaucoup de biso, nous sommes condamnés qui n'a 20 ans et puis va réduire en moyenne comme à 15 ans. Du coup, tout le monde va accorder liberté provisoire. De éviter liberté en gros, mettre comme soit ou comme ça l'analyse, mais les gens normal, les gens normalité, de éviter intervention dans les années. Appréciation nangai ezali ete nazali na ba données nyonso te nazali na ba élément nyonso te oyo ekotinda ngana loba liberté wana ezali mabe to ezali malamu epesami na ndenge esengelaki kopesama to te non ba spécialiste ya droit batoyo ba juger likambo wana nde bazwi mokano ndeko honorable Vital Kamerhe akimi na prison te ndeko Vital Kamerhe abimi na ndenge ya loisir te ezali à recourir normalement na instance qualifiée ya koyamba plainte na ye nde bango mutu balobi na ye azali ko mériter compte tenu ya ba élément oyo batandeli bango mais sikoyo c'est ça le problème totika ko encourager spéculation na mboka na biso likambo soko yebi yango te ko betela mosete te ngana yo tozali awa moko te azalaki na bazuzi wana moko te a interroger ba toyo ba apprécier dossier ndeko Vital Kamerhe moko te asololi na Vital Kamerhe boni biso tokoya kofanda to banda koloba liberté wana te eza mabe esengela yi kopesama te aza na raison basengela yi kopesa ye ezali pe ete bandeko ba ina tata ekolo par rapport à liberté provisoire ya mwana mboka Vital Kamerhe po bamesana yeme ya bengaka koma wa makambo ya yeme yesila problème eza na maboko ya bazuzi bakata. Mais c'était ça aussi le problème. Au moni mikolo yeuti koleka bandeko mususu bana mboka bayikolo ba président ndakangi Vital Kamerhe. Po yesoka dobi kaka batika ye bakotika ye. Président akota yoka bangota asala ka musala na ye ya mboka justice esala pe musala na bien que ya azali magistrat suprême mais azali garant ya bon fonctionnement ya ba institution. Atiki bazuzi basala musala na bango bazuzi basali ye na biso to constater que pour na bazuzi bamoni ete condition ezali réunie pour bapesa ndeko Vital Kamerhe liberté provisoire batu mususu basepeli nango batu mususu basepeli nango te c'est la beauté de la démocratie tokolo bate biso nyonso awa pe azalaki na boloko ezaki na bandeko mususu basepelaki te bandeko mususu basepelaki bandeko ayenti bazoseka to bazali koloba où est l'état de droit parce que tata ekolo yele so état de droit tomoni bakani mutu epi barelache bango mo bazoseka toyebi te intervention na eza nini par rapport ya komona bandeko ayenti koseka kose manquer na état de droit. Attention ngai na koyi kobanda kotongela ba biyano na ngai na spéculation te bandeko ya UNC nga pe na approchaka bana eza na ba oyo na approchaka
kasi koloba kotia bango nyonso na liboke moko koloba bazali kosemoke na état de droit. Bien au contraire, ngai nalandaki message ya félicitation ya bandeko ya UNC. Ngai nalandaki kosepela na bango bazo souhaiter mokonzi na bango mokakoswa alenda akoba mosala ya kokamba lingomba. Po ya chef de l'État m'a libéré. Comment on va péter mokakoswa par rapport à nous? Nante par rapport ya ke abimi libanda apemi mopepe ya libanda. Bango basepeli esali bango esengo. Sikoyo ngai na zongi na zwa katande na approcher bango na tuni bango bozo sepela boye nini parce que condamnation ezali maintenue. Oyo nyonso balobaki na ye ezali wana balongoli ya mote. Kasi état de santé ba condition particulière o bazuzi ba apprécier ba monete esengeli ndeko yo à bénéficier de la liberté provisoire. C'est pour combien de temps? Quelles sont les conditions? Il y a qu'à garantir qu'il y a qu'au nyamukate et nini nyonso wana et là il n'y a pas yabazuzi. Biso totika biloba loba totika diarrhée verbale. Et sengeli toye balikambu muzindo nango pona tokoka ko pesa ba imboka et yano ndenge longo bani. Namboka na biso peine de mort ezalakate. La peine la plus forte dans le monde, c'est 20 ans. Bon. Quand elle a 20 ans, na recours na ye, bakitisi on a 13 ans, à Fandi na Boloko. Ce qui état de santé se dégradé. Ce qui conscience est sali, loko boye na zongi si, oyo boye na zongi si. Alors, bandeko, na iko kufawa. Madame Nazala bomoyi na futa nyongo wana. Bobi misanga ina zongo kate place. Bazuzi bango bamoni condition wana ezali bazuzi oyo bazali na droit ya koloba soki ezali malamu to mabe kopesa ye liberté provisoire bango bamoni ete esengelaki bapesa ye ya biso nini na kati mama bona mboka tomoni lelo bandeko ebele na ngambo ya Goma bamanifeste ville morte esili kosalama mpona tomoni violence esalami batumbi bapine et tout. But ya violence wana to pe ya ville morte wana to manifestation wana ya mokolo lelo ezalaki par rapport ya baboyi basoda ougandais na kati ya ville na bango ya Goma. Intervention na ezali nini parce que tomoni pe bosangani wana ya ba délégation ougandaise na ba FRDC ezosala mwa bien te mais l'autre tomoni siko bayimboka bandeko na biso ya Goma bazali vraiment très fâché, très vraiment déçu ya komona bango pour ça la descente na bango na ngambo ya Goma. Intervention na yo. Merci maman. Lecture nangai na situation ya Goma ezali toujours na moi bokebi pe réserve. Situation na est ya mboka na biso eumeli ba mbula ebele. Solution etikala kozwana te. Ezali mbala liboso te tomona ba Rwandais ba yena mboka na biso officiellement. Et d'ailleurs biso nyonso tozali koyeba mbala suka wa bayaki bapotanaki bangona ba Ugandais ba betani masasi ngambo ya province ex province orientale ti lelo boye bakatela bango etumbu ya kofuta mboka na biso je crois ba 10 milliards de dollars na ngambo ya Uganda soki 15 ou 20 milliards na ngambo ya Rwanda koya ya ba policier wana bandeko ya Goma bazali pe na raison ya kotumbuka parce que communication esalemi ndenge esengelaki te ko préparer bato wana moralement, psychologiquement, par des entretiens, ko associer bango totalement na mission oyo ba police ya bamboka ezaka ka Rwanda te eza ba police ya bamboka ebele 8 ou plus de 8 pays batindi police na bango kuna. Bon, pour nini d'abord il faut tout ça la constat. Échec ya MONUSCO ezali premier élément parce que MONUSCO bazali na mboko yo
bazo coûter biso 1 milliard de dollars chaque année. Pour batambola kanami tukakaka. C'est tout. Bango batambola kanami tuka. Ceux qui bandi ko boma congolais, bango batelemi pour ba filmer et puis batinda rapport na bakonzi na bango oui, tozalaki tomoni ndenge babomi. Échec ya MONUSCO nano. Omoni MONUSCO petoloba ndenge makambo ezali. Ezali ba militaire professionnel. Nde batindi na MONUSCO te. Ce sont des réservistes. Batu ya nzala. Batikala koya na mboka lokola RDC te. Amoni bazo creuser or, bazo creuser diamant, panique côté libango, balandi pe mouvement. Certains d'entre eux. Kasi bango mutu balobaka, pas de guerre, pas du travail. Bango moko batu ya MONUSCO. Ceux qui bazalaka batu moko compétent, ceux qui bazalaka da raison ya kozala na mboko oyo, nde tokomi niveau toza sikote. Tokomi niveau oyo, ya MONUSCO, la plus grande, la plus importante mission des Nations Unies depuis Ebanda kozala. Ezali oyo, batoyo, ces gens que tu vois ici, rouler tout simplement sur nos routes, et après, bafuti bango, 8 fois salaire ma policier dans le bazouaka. C'est le grand problème. La grande épine, ezali nano ko pikola. Pour moi, ko pikola nano sende wana na lokolo na biso, oyo tobengi kombo MONUSCO. Bazonga, batu na batu nekolo na bango. 1 milliard oyo baliaka wana, ba orienté yango vers nos forces armées et notre police. Kasi Moutou a échoué à Tikaliwan. Il continue à être budgétivore mais improductif. Likambuya liboso. Likambuya mibale, population ya Est, bazali infiltré na bateau bazali à la base ya déstabilisation ya Est. Tout le monde dit arrestation ce sont les familles congolaises qui sont endeuillées quand on tue les supposés rebelles. Matang ezo salema. Ce sont les gens bafandi parmi la population. Bayebike mamoyo azalakawa mama ya ba Flavien, mama ya ba Kingandi boye boye. Nde akendaka sombi biloko ake kotikela ba rebelle, azui biloko connaît pas ba rebelle amemia au moni niveau wana ya complicité entre certains de nos compatriotes oyo bafandi na moyi bomonani lokola batu normal nzoka na moyi wana batu bazana ba course na bango pona compte ya batomboki bazaka ka population civile te. Même oyo bazali na kati ya ba institution bazali pe na part na bango na makambo wana oyo parce que singa basalaka minere wana ye nde commissionnaire ya moto ayaka kosomba oyo nde facilitateur ya moto atekaka oyo bazali impliqué ba mususu directement ba mususu indirectement. Très peu bazali en dehors ya showa. Donc toi venez le monter on sera pour nous stopper hémorragie wana et puis pour la présence no ya ba soldats ougandais yo pour na yo za nous partons. On était dans la routine. Qu'on insistait la police rwandaise ezali ko déformer likambo pour na ko bakisa rumeur na intox. Intervention ya police multinationale. Tolobia c'est plus de 8 pays nde batindi ba policier na ba. Sikoyo ya ba Rwandais ezo suwa mingi bande kona biso ya Est parce que bato yo basala mingi mabe na Est bazalaki ko utangambu ya Rwanda. C'est normal que mutu basui na nyoka abanga muselekete. Alors awa bango ba moni lisusu ba Rwandais oyo basimba mekaki déjà ko sala incursion na yeleko ya M23 tozi contrôle ya ville ya Goma ba yeko tia ba drapeau. Ce sont de mauvais souvenirs. Alors tu vas condamner
bayimboka oya etuka ya est te non baza na raison ya kotomboka et kotomboka na eza na avantage pour na biso. Ça veut dire bango moko ba policier rwandais soki pe ba militaire déguisé en police bayebi déjà que population bazali hostile na présence na bango bayebi ke bana mboka République démocratique du Congo basepelite na présence na bango mais baza ebele baza bayeke ba érythréen baza wana ba soudanais baza bango bakomona ke mais ndenge nini kaka biso nde bayini biso c'est déjà un message et bakoyeba pe wapi bakotia lokolo wapi bakotia lokolo te comme c'est une mission eye ya bikolo ebele c'est pour une durée déterminée. Après la mission, chacun rentre dans son pays. Tout le monde qui voyage à Tata Ekolo, Asila qui peut se rendre en Turquie pour un voyage, pour collaborer, pour une solution. Il faut que tout le monde qui se rend en Belgique, et si vous avez le président Kagame. Comment on a besoin de Tata Ekolo na Kagame pour éviter de construire la société? Parce que Kagame a marché sur Tata Ekolo et tout, pour éviter l'intervention des années par rapport à un voyage à chef de l'État. Et puis, il y a posé à tout le moment là, Kagame. Très bien. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Au moment bande Kwebele, Koloba, c'est trop facile. Bazo préconiser nini pour la possible salikambo ya Est. Tofanda kiawa des décennies et des décennies des ordres des à Est. Pour une fois que la situation à Est est prise en main, avec le sénateur avec Joseph Kabila, Tony Bakaya a dit beaucoup de Kagamete. Et puis ça qui est le résultat. Résultat à mon côté. Tony Bakaya, Laurent Désiré Kabila a dit beaucoup de Kagamete. Et puis ça qui est le résultat. Tout le monde maréchal Mobutu a dit beaucoup de Kagamete. Et puis c'est le résultat. Mais on ne peut pas appliquer les mêmes données et attendre un résultat différent. Et c'est ce que nous peut changer. Façon d'habitude, il y a comment la façon à Rosala. Est-ce que Ekoki kopé ça? Les foot ya ndenge bususu. Ndeko pona bango il fallait tata mokambi ya ekolo akangisa Kagame ennemi. Et après le problème est ali ya kosolola entre bango te kimia ezonga na est. Soki kimia po ezonga na est. Ezosenga que bakambi ya bikolo yo bibale bakutana bayebisana bosembo basolola esengeli bakutana. Et le maréchal Mobutu disait, pour l'unité nationale, nous sommes prêts à pactiser même avec le diable. Alors, ce qui tata mo kambi wa ekolo amonani na Kagame. Nini ezangi azwa accord ya Lemera. Oyo Mzee Laurent Désiré Kabila a signé na ba Ougandais, na ba Rwandais, na ba Burundais que ceux qui vont meminga na pouvoir na kopesa bino autant de kilomètres ya mabele. Pour la ligne ratifiée ya voté qui maisonga banabongo. Alors il ne faut pas tous à na motema mabe, mais c'est normal aussi ko banga ya baimboka. Parce que ezotinda tata mokambi wa ekolo atikala toujours très éveillé, atikala regardant la situation wana pour et ya ko bimate que yemuto a consacré partition. Mais kobanga wana ezala te na ndenge ya kosema intox ko décourager ba troupe na biso non sans préconiser une alternative bino bomoni po likambo desila to sala nini likambo ya moto ya ngwa na niveau ya tata mokambi wa ekolo le rami tuni bongo amoni ete esengeli atia quartier général na est esengeli a permuter ba troupe esengeli a changé à bongo la administration ya bituka ya est et sengeli a solola na ba pays nyonso voisin oyo toyoki ke bato na bango bayaka kosala désordre awa
tu ne sens pas que le problème est pris à bras le corps. Voilà, ezali sikoyo koluka solution, mais oyo pe baza ko ganga ko belela ezali soupir ya suka ya moto alingi akata motema. Mais tout le monde me dit c'est ça, ici Félix Tshisekedi suit les policiers comme Yard. Ils les conduiront jusqu'à la chute et ils vont le réunir. De 8 interventions dans ces années par rapport à Nango. Il y a des policiers comme Yard, quand il y a aussi la politique, il y a l'union sacrée. Ndeko Sesanga azali mwana mboka ya République démocratique du Congo. Alobi likanisi na ye po moto yokoka yango mikolo nyonso oyo butu moi tongo pokwa moto nyonso aza na oyo alobaka amekaki kosala mwa besa na ndenge na ye na bimi union sacrée, il est l'ombre de lui-même, personne ne fait attention à lui. Quand il était là où il pouvait parler, se faire entendre, il a choisi les méthodes musclées et musculaires. Maintenant, il a vu si ça payait, si ça n'a pas payé, c'est à lui-même d'apprécier. Bon, mais maintenant, après les gros mots qu'il a utilisés pour qualifier la gestion du pays et tout ça, maintenant, bon, je regarde, bon, ndeko Sesanga makanisi na ye elingi emema yeti wapi. Ce qui est vrai, c'est que il ne prendra jamais ni la tête de l'opposition, ni la tête de la majorité. Ça, c'est clair. Yemoko pas, bien. Mais tout ce qu'on peut faire, ça dépend. Moutunion soit libre, ya kopona, voix où ya monique, ceux qui n'a l'andine zeloyo, ma voix va porter, je serai écouté, je serai entendu, ainsi de suite. Mais m'allez m'amener, moi, à dire, de Kosesanga, Lobi Boye, commentaire na yo ezandenge nini, appréciation na yo ezandenge nini. Appréciation na yo ezali que démocratie elles ont fonctionné de Kosesanga aza libre ya kopesa makanisi na ye, c'est tout. Moi mboka tokomi vraiment kokoma vraiment na suka ezo tomonaki FCC to pa négociation ya PPRD. Apparemment, il y a l'autre CG, si on peut dire, il y a PPRD, avec ça qui un cadre bien partisan, il y a PPRD, pour éviter, il y a parti politique, tout le monde a tiraillé pour ça, il y a FCC, intervention dans les alignés par rapport à bon, là, dans un Congolais, dans un membre, il y a PPRD, Makambwana nazo mona yango pe nazo yoka yango ya ndeko yo bazokisaki na mulangi na mutu. Bon, ezali bango mibale pe perde bitumba na kati ya famille, ça arrive dans toutes les familles. Bon, sikoyo tokoki ko dramatiser, ça arrive que batu basololi bayokani to basololi bayokani te esuki wana to bayokani te ebimi ememi bitumba bato bakoki kozokisana bato bakoki kobomana. Bon, tokosouhaite yango te meza makambo eyaka ndeko wana nde nazolakisa wi mponga mpe natalaki video tala c'est Ferdinand Kambere babeti mulangi nga nayoki kaka ye natikali koyoka ndeko Ferdinand te. Acte namoni ya makila moto atelemi apparemment azosala selfie. Sa vidéo mais aussi. Donc c'est la recherche du sensationnel, alors que parti na bango ezali structuré na yebite pona nini ba sai komi na niveau wana. Alors nakoki ko spéculer au-delà ya ba élément o nga na yebite. Je sais que moi, Mbutu Ezananga, Mouana, bapesi d'ailleurs plusieurs listes, il y a Batu, il y a Kotia Naseni, justement parce que Katina Bango, Boyokani, Ezate. Ça m'a rappelé intervention, il y a un sénateur à vie, où il y a le Bakan en 2011. 2011, à l'Obaka. Alors, naïri kazayi kopesa toli na bayi opposition. Non, moi je vais d'abord
à votre place, je vais vous recommander, je vais vous conseiller d'être unis pour pouvoir m'affronter. Ça veut dire, bazala liboke, bakangama, pour babimisa un candidat commun ou un candidat unique, oyo asengera qui peut affronter des sénateurs à vie aujourd'hui, na maponomi ya 2011. Bon. Étonnement nangai ezali que, tokanisaki nangambo na ye concorde, harmonie, hein, convivialité, fraternité, solidarité ezali. Mais lelo nakomi kokama biloko yo zoto nanga wana mama. Mutu azali kote ya baninga boyokani, bomoko, lisanga, po bakoka ko affronter ya en 2011, lelo azokoka te ye moko kotia boyokani bomoko lisanga na ndako na ye moko. Okoma na PPRD, nde biloko tomoni wana, bakomi ko dénoncer bato na yoki mususu azoloba, il y a 5 professeurs nde bazo bloquer fonctionnement ya parti, oyo balingi bazo en otage. Okende na niveau ya PPRD, non, il y a FCC. C'est coordination yango yo te to boy coordination wana cellule d'église te biso to bimi ba révolutionnaire na ndako ya le donneur de leçons. Mutu azalaki côté ya bato boyokani lisanga bomoko. Aujourd'hui nyonso wana ezolekana ata ina yebo koyoka te. C'est pour dire que makambo lokola oyo tozolobela l'air ekokoma na hémicycle, opposition ezali pluriel, eza kaka PPRD, FCC, AFDEL te eza ebele. Ngai quelque part esali ngai esengo parce que kopanzana koswana entre bango ezo préfiguré ezo lakisa déjà nani a remporté l'élection il y a 2023. Alors na ko encourager bango bakoba na koswana bakoba na koyokana te ba multiplier ba liste wana ata par 20. Chaque famille batinda ba délégué na bango na CENI. Comme ça, commission paritaire, il y a Assemblée nationale, bazwa d'autorité, dossier wana ba analyser, basala ba proposition na bureau, ba valider les 3 membres, oyo esengeli ba compléter bureau ya CENI. C'est fini tokende maponomi. Alors, ndengonga sikoyo ya kosala bandeko na biso ya ba confession religieuse oyo balingaka beaucoup de tapage oyo balingaka kosala CENI parallèle. Dans le résultat limité, nous avons les vrais résultats. Nous avions des témoins dans tous les bureaux. Nous avions ngonga yango yo bamona déjà que multiplicité ya opposition et qu'on sa multiplicité ya ba candidat. Or, la constitution n'a pas modifié. L'élection présidentielle est toujours na tour unique. C'est le robot, ça la terre. Apparemment, la constitution a protégé ton rôle. Tu peux protéger les sénateurs, tu peux protéger les bandeko, tu peux protéger les nyokola biso, les imoka. Ko ningisa constitution. Vous voyez que Tata Mokambi a école son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azipi matoi ngana landaki abo alingi likambo na te ngana na yoka kinde komoko ya PPRD je crois ezalaki Claude Machala alobaka boye en 2016 wana bazoloba likambo ya komodifier constitution potozongela 2 tours ya élection présidentielle alakisi ba lacune bandeko ya PPRD balakisaki ba lacune ebele na constitution yango etindaki ndeko Claude Machala loba constitution wana ezali eloko teke ba modifier yango ya sengi ba annuler yango to bande la constitution mosusu. Je crois que c'est le moment. C'est le moment. Jour na kosenga d'ailleurs Tata Mokambi ya ekolo soka azali kolanda ngai ayamba ngai parce que ngana zape na ba souvenir ebele oyo tokoki ko kabola faire l'échange d'idées
c'est le moment, beaucoup de propositions étaient sur la table en 2016. Nanu ba retira à mon côté. Nakoki ko senga la tata mokambi ya ekolo. Andi makoyamba ngai po na meka ko rafraîchir ye muke mémoire. En dehors, il y a ma préoccupation, il y a entourage, bon, ça c'est autre chose. Moi, je viens pour un but précis. Je veux parler avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, de la prochaine échéance électorale. C'est tout. Arrivé à Moïse Katumbi, na Kisangani, tout le monde Kisangani, vraiment, on peut dire Kisangani tombé, parce que tout le monde va acquérir vraiment chaleureusement. Intervention dans les Alanini par rapport à Nambo, à l'objet à Kekota, la Mboka, parce que la Mboka a essayé de souffrir vraiment moins bien Kisangani. Intervention, il y a arrivé Naye. Non, Motu Yasuka o Yasuleba qui le fout la Kisangani, c'est Maman Denise. Oh. C'est Maman Denise. Le losoko lingyomo na foule na province l'ex grande orientale tinda saïsai. Oh. Bon, Moïse Katumbi pe ba image ezali. Kasi na lobi sikoyo omoni déjà ba image ya Maman Denise, omoni image ya Moïse Katumbi, mais quand on a payé image ya saïsai. Et les autres, ça m'a bien nani. Bon, fouti billet, ou ebisi bana Kisangani, ça y est, Zoya. Au moins, on a plein de choses. Moi, on a beaucoup de Tomoni cortège à Maman Denise. Et s'il tiré Cyril Dame, oui. Basiliko Betaye, Massassi, donc tout le monde image est vraiment exemple vraiment image vraiment à son intervention dans les alignes comme on a cortège à Maman Denise au ça actuel parce que tout le monde peut vendre comme soit comment est-ce que fait-il maman ou azali maman ya mboka maman ça censé augmenter maman nene comment est-ce qu'il y a plus courageux de la sorte to peut cortège na ye to peut basoldat na ba ko ça la bongo ko baby ça o ezali fille elingi moi sito madame wana intervention dans les alignes pour que to chiter. Merci beaucoup maman pour na mutuna wana merci vraiment ngamba pambula yo pour na kotuna ngai mutuna wana merci bandeko yesengeli tozala bazuzi ya balabala te esengeli oyeba likambo soko za na ba élément sur likambo te zala na moi réserve ya kokota yango ya kobetela ngo sete awa tozoloba Maman Denise tomoni Maman Denise abeti mwana mwasi Masasi. Maman Denise arma yebi ko simba wapi ebandano no ebandelo mbanda na ye et par rapport toyoka non c'est très différent. Maman oyo a sali accrochage a défié garde présidentielle a otaki komela masanga na ye dans une boîte de nuit. Abimi la boîte de nuit, à côté na mutuka na ye fumé, cortège ya première dame Ezoya, Mama Wana a défié cortège, a foncé, leur amoni mutuka ya première dame Poussani a freiné, ba interpellé la garde présidentielle comme après, il faut comprendre qu'Amela qui a un verre de trop, à Salimar Chalière, à Kimi Bango Bimana Boulevard. Oh, mais attention, nous parlons de la première institution du pays. Il faut confondre démocratie, démocratie, état de droit, ça veut dire cortège chef de l'État. Il y a télévision, au nom de la démocratie. Dans quel état du monde ça peut se faire? Alors, moi, je crois que dans il y a garde présidentielle, bazalina professionnalisme, moko okondibate, et l'équipe à ma pasteur là basango. Professionnel, par rapport à retirer la dame wana leur a sali manœuvre wana ba interpellé Akimi akepoa bima na boulevard côté ya Sonas, mais akuna akutani na barrière. A télémi la barrière, une partie à la garde, landie,
une Jeep landie parce que maman ne pouvait pas bébé sa programme na yepo na mutu andengwana na mutu ka fumer bokoyi ba pété azanani intention na ye zanini lero ba kuti wana ba someye kita na mutuka oyebi ke anyati lisusu amateli na barrière yango atuti mura moko mutu ya ndenge wana bandeko na ngai lelo bazo présenter il y a une madame abimi victime parce qu'elle est encore en vie. Mais les autres, alors mura moninga na bango alali barrière ekoyi kuna la dame a foncé, toi tu ne te reproches de rien. Au sali oyo sali au bloqué cortège la première dame batiki kasi telema o se présenter aux anani au kimi au komi au kotani na barrière balandi o kita na mutuka ba identifier yonan po bazo ba te na kati ya mutuka ezamo sito mobadi aboyi ko kita. Alors na kunyata wana ya atuti barrière mura wa zalaki na ngabo droite akwei kuna amatina likolo barrière abandi ndeba oyo ba ouvrir le feu. Maman na place wana yo linga kosala. Il faut que komisa nzambe ke mwana mwasi wana ezalaki jour na ye ya kokufa te. Mais na po aza ngo ba biso ndaza la boni parce que vu l'image na ita ya monoko nde tuna ninga ndeko signer on sait pas. Oui, maintenant il faut une prise en charge biso to yebi ba mekakaliwa te zelana kufa nanu muke et puis na komona te liwa ba mekakate okufi kaka ou bien ozana bo moyo bateli yango. Tu ne peux pas aller au Simba Bakade, Simba Bakoma 6600 volts, no ba zelana Simba muke soki na kiti na kobeta na bango okobeta ni solote tako ko Simba wana ke ipe libela. On parle du cortège de la première institution du pays. Mais par rapport à acte solo, parce que Zaki Nata y a un régime passé à des sénateurs et des au Kabila Nata Otolobani. Attention. Oui. Pour na koya kotelemisa cortège te. Kasi cortège ezoleka sur 24 mutu ya liboma bambi libanga toyebe sikazali. Je vais pas comprendre. Na 24 cortège présidentiel ezaki koleka. Na régime passé. Mutu moko azwi libanga abambi toyebi ndenge sokela ye. Toyebi sikazalaka. Bakunda ye kala libanga mutuka teke yepende telemi libanga ekoyi kozokisa moto ekoboma te kasi mutuka ekoyi koboma moto nesika ya libanga nesika ya mutuka tozobeta lisolo ndeko aza na hôpital buzoba na ye moko lero babeti basasi douleur wana nde mutuka etelemi baye kofongola base rendre compte ezalaki mwana mwasi. Mais pourquoi faire l'idiotie? Ozanaka mwa pata na yo komela na yo wana okoyi komelela na ndako même soko omeli bato bazali pourquoi okolukaka bayeba ke omeli donc omesana te kozwa ya 18h l'heure mosusu non il y a lieu ya kozala toujours na mwa lucidité mpona koassume baacte tozoposer. Merci mon amour pour te connaître sur émission moi mon de la fin pour la manipoto la joie ta na biso bangote na yo numéro na yo pour que to chuter. Merci beaucoup Maman Sephora na sengi merci na bande nyonso bazwi libaku ya kolanda biso biso tozo combattre ba anti-valeur nazolo ba mingi en tant que coordonnateur général national il y a dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique oyo musala na yango ezali kobundisa bizaleli ya mabe ba anti-valeur ezali kamute otali video oyo osepeli na makanisi na ngai te okeyi kotoka lisusu na ba anti-valeur po banda kofinga te luka Maman Sephora apesi yo temps yo pe oyanoli omoni onalobi mabe yo olobi na ndenge yo omoni bien. C'est ça la démocratie, le respect mutuel, la considération de l'autre. Mais ça que obanda kofinga
ezolakisa bien te, ezopesa eza exemple ya bien te. Toujours natombeli bino nyonso bonne fête ya fin de l'année et puis bonne année 2022 elamu na libota na ngai mobimba Jeannette Ntumba moi Basato et PDG Badiam, honorable président Alidor Kaboba Mpetemba, honorable Roger Kabeye Chimbundu, maman Georgette et famille, Jean-Pierre Sokano, maman Hortense et famille, ITB Yael Bounane Chilabio, avec Junior, Maximilien, Olivier, Ruth, Yagras, Batunyonso, toute la famille, n'apprécie ma meilleurs vœux vraiment à Maman Thérèse et famille, mon commandant Fortuna, Bouyamba Kachaye et famille, tante Mamie, papa Bishop Sami, tante Yabi et famille, maître Franck et famille, Bino Basso particulièrement n'a se limiter dans le niveau de la famille et toute la famille élargie qui va me reconnaître, les oncles, les tantes, les cousins, les neveux, les nièces. Bonne année, meilleure fête de fin de l'année. Merci vraiment fidèle. Notre moment merci Nabino. Il y a toujours branché na Tindika. Merci pour nous partager, merci pour nous abonner, merci na chapeau. On a toujours na caméra, merci na main de bande kolandi tout le monde va mbala tout ici tout le monde va quand on se voit. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la langue, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.